Mais quand on va comme le gars vraiment on a la disi parce que mon capitaine a roulé mais na na porte pour la samsala abina nga na toke la bio tia même la bio pour galer nga gambo mais la cause ministre ça libérer na salle na sepeli makasi na yeso mimi nzamba pambola ça va so ka dimanche bakanga dimanche babotoli na téléphone l'argent pire na ngai na dimanche bazokanga tracasser ba police taxe so ba chaque jour ça que ça faisait le route mais bon lobela de tracasser ba police de roulage na ba roulage bon ça la boy taxe so ba et je pas ici la tête ça ma blague à 30 $. Sepeli mingi ndenge tokoni mokonzi ayawa na Paris la biso la victoire. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Kinshasa Mbokelengi awa tozali na rond-point Willery wapi epai ministre provincial ya transport mwana mboka mbokoso akitaki na terrain l'homme infatigable l'homme de terrain pona kosala lancement ya campagne ya sensibilisation oyo balobi tosa mibeko futa mpako na ba motocycliste autrement appelé ba wewa et sengeli na bango basomba plaque d'immatriculation na $32 ya pambaye. L'homme de terrain, l'infatigable ministre provincial ya transport mwana mboka mbokoso awa na rond-point Willery asololi na ba wewa dialogue lokola papa azosolola na bana. Mais plaque osomba mbongo ya maboko ndezo bunga to. Kopesa biso numéro de compte biso moto ko tsambo na kai. Maboko bazo iba. Après Willery, direction na rond-point Victoire. Wapi epai akitaki pe akebisi ba aseko ba agent oyo bazali konyokola ba wewa pona kofutisaka bango ba 500 oyo eza ata na taxe te pe akei ko visiter Sousiat wapi epai akei kokuta ba wewa bazali kofunda ndenge nini bazokanga bango po bazali kolata kaka lipapa. Surtout awa tolengaka te, awa tolengaka te. Ça va so ka dimanche bakanga dimanche babotoli na téléphone l'argent pire na ngai na dimanche bazokanga tracasser ba police taxe so ba chaque jour ça que ça faisait le route mais bon lobela de tracasser ba police de roulage na ba roulage bon ça la boy taxe so ba et je pas ici la tête ça ma blague à 30 $. Sepeli mingi ndenge tokoni mokonzi ayawa na Paris la biso la victoire. Eloko nazoloba awa yango jeton yango banda to bando somba ba jeton tozosomba ba jeton tozokotisa ngo la caisse à l'état mais tozala basi bisiko tozokoma te neti nga so na sombi jeton na kolekala
PCR ya Kongolo te. Nakoleka na PCR ya Wakading te, nakoleka na PCR ya Molar te. Nakoleka na Ipen te. Nakotambola bisika ba PCR baza te. Mais tozokotisa mbongo na kongesi ya l'État. Awa tokambo tomoni ke mokonzi ya ye alobi tosomba ba plaque. Toboyi te. Biso tonyimi toza bato oyo ya liboso oyo bazo respecte mibeko ya mboka na biso. Mais bakonzi nde bazotinda biso tokoma ba dictateur. Mpona nini? Tomoni mokonzi ya ye na terrain po tosomba ba plaque. Tosepeli mingi nde mokonzi ya ye. Mais condition tozopesa bango. Biso tonimi kosomba ba plaque. Mais babenda ba PCR matoi. Babenda ba PCR matoi na ba policier ka lufungula et puis condition topesa bango lisusu tango tokosomba ba plaque. Tozala na bisika moko limité te. Tokotaka tina Gombe. Tokotaka partout. Ote tozokotisa mbongo na kesi ya l'État. Na bazike makambo na lobby. Général Kasonga yoki, gouverneur Gentini Mbobilo yoki. Même Fouachi Beto kozwa makambo. Abenda bango batoi. Soki batosi yango te. Biso toza batoyo. Bino moko boyebi tokoloba te. Bino moko boyebi makambo. Omani na Gombe. Moto sikise bula na Gombe kuna. Ok. Moto ezobula na Gombe eza moto ya bakonzi. Basaleli bango bakaske bapesi bamonta wana babula kuna babese bango. Mais biso toza na cité otule biso baza baokanga biso. Olembi trakaseri. moko ya victoire awa ministre libéré passe au monde na plaque pozo somba nyonso koloba nini mpona eza sengo mingi parce que Après victoire, direction Macrevette na de bonhomme, Wapie Pai, le ministre provincial ya transport, Mwana Mboka Mbokoso, azalaki bongo kosala contrôle ya ba taxe pe a expliqué bango utilité ya plaque d'immatriculation. Ouais, le CD, appelez-moi le CD. Taxateur. Mampouya. ils ne sont pas venus. CD. Non, non. Qui est le CD? Islam. Someli yango wapi? Bandeko na ngai pourquoi bokoyokisa biso soni boye ngai mpe wewa lokola bino bato ya 3 pine tala ndenge ministre aleki epa na bango alobi te tozwaka na plaque mais pourquoi biso ebele boye plaque ata moko ya kosomba awa tozobeta mbela awa na janvier bazobanda kokanga mpona 5 janvier tomilengela papa oza kolobasi tolingaki toyokana otiela biso motu to balofuta sur a compte naza na $20 napesi bakomi kombo na ngai toboyi mbongo ya leta ekele maboko ya bato ekele mboka motu omwana azaki maladi na butu elekofutanga na banke kozala kimia balakisi adresse na nsima ya nini oyo adresse esika okei kaka
mama crevette bakitaki bongo na quartier 1 wapi epai mama na likambo ezali quartier 1 oyo bato nyonso bayebi ezali nde centre ya tracasserie baja ya lokuta bamesani konyokola bawewa boyoka ndenge ye moko agangelaki bango pe akangi de agent ya lokuta. Papa, il faut bientôt sur ma plaque. Je suis ma plaque pour boire. D'abord, je suis sur ma plaque pour somba. Mais tout ce monde, je joue à Kangabisoka. Surtout la station du mutuel de Tabé. Tous sont les gâtés. C'est frère, fais où je peux te respecter, oui. Mais pas au Kangabisoka. Tous ce monde, des autres sont à ma casse. Tous sont ma quittasse, tous sont ma quittasse. Chaque jour, ma PC, ma bureau de. Agent de transport, sur le côté boy, bazar. Oui, bazar, c'est boy. Kotani, Kimbang, c'est belé. Agent de transport, sur le côté boy. Bana, boyete jaune, mata, bazar, faut que nous mikanda na makasi. Boya kite to somba mikanda wana. Mais bazar, bijou biso faut to somba okaka. Akanyo faut ça $10, to somba mikanda wana. C'est pas bien, to somba mboka sokota des autres makasi. Mais puis ça doit nous faire moi c'est une section qui tasse la gaille. Mais il y a beaucoup de dérangement à ma casse. C'est pas bien. T'as au moins le photo là-bas. Je peux savoir de l'autre. C'est ça. Ah oui. Il a raison, on peut s'aller bisous na mwana. Il a raison de me c'est bien. Donc ça m'a trop commandé. Moi ça c'est bien ça président particulier. Asomba depuis de basomba mikanda. Côté nanga correct bokuta moto ata bobo ezangi plaque. Ngamo konde mutu rakenda ko na 3 pine. Ngamo ko président ya tronso oyo. Avant okula soki osombi plaque te awo okula. Po bacheli biso nani ya plaque eza wana tokenda kofuta kuna awa lobi na sombi 4 plaque awa avance obula kaka so sombi te ngamo kona sobenga baja bakangi e baja wana PCR ndeka na tinda bakangi selon mibeko ba PCR depuis le président na bango yeyo bon, je pense que dans la formation, soit dans la réunion, l'hôpital est dans la réunion, on peut aller à la et ça conscience y a mon. Tant qu'on a tiens à dire là, ok, et là obligatoire mais que dans la conscience par excellence. Tant on obligé, mais soit une conscience de la salité, c'est que par Okangayo. Vous savez, ngai la dosa musala ngabo somba plan. Mutu azala conscience que te libérer na otambola il faut la identifier. A Rosomba, conscience on est sali ga somba, mais toi as inconscient. A mona okaka plaque ya Rosomba la Rosomba la. Mais à moins que musala les osalema toujours le bango chaque fois toujours le bango plaque. Bon, biso do sala musala biso to l'équipe autotéa. Ya motu asomba plaque. Ezali organisation, ezali identification, ezali pour la sécurité en mboka. Mboka moko te ba moto etambolaka na balabala leta sans plaque. C'est la vision de zone. Alors, on est aussi dans le soda, on a d'abord sensibiliser. Mais on a la plaque, ça va être important, c'est la plaque. Les alliés pour mon tour, on a fait accident, donc, comme motocycliste, le secteur n'a bien d'abord. Bon, même qu'il y a 4 000 mais tout ça, on a niveau assez. La moto est à peu près 400 000. Le chiffre, on a la lobby avec 23 000. Ça, c'est vraiment pas foutu. Bon, on a
mpona mokanda oyo ya commune bazokanga wana eza na désordre mpe eloko oyo ezopesa biso mpasi na chamba surtout na njili eza mokanda ya commune na babengi autorisation de mise en circulation. Merci excellence. Yo lobi eza te mais na mita oyo nakopusa na yo tokosala même pas 150. Capitaine, oh masa chef d'antenne. Honoré. Non, non. Et lui, il fait également des autres émissions comme ça. Il est autorisé à le faire. Qui a pris l'argent, c'est mon... Oui, c'est le fait prendre l'argent pour les verser à la Et il travaille sur base de quel document? S'il vous plaît, Excellence. Elle ne travaille pas ici. Monsieur. Attendez. Président. Après quartier 1, direction Kinkole, Wapie Payi basalaki bongo point de chute na bango. Coordonnateur Azangaki Malobate alakisi apport na bango. Les représentants les lots moni quand même tourné à sensibilisation, tourné dans Kim Est. Réaction on a nos ennemis par rapport à la tournée à l'élo ou apprécier à mon Ben, nous avons apprécié en haut parce que, de manière positive, nous avons apprécié en haut parce que, et PSI, notamment le ministre du Transport, opportunité, il y a pour Yoka, usagers Yanzela, notamment les motocyclistes, il y a des revendications dans Bango, des plaintes dans Bango. Bango peut apprécier Bango occasion, un message pour inciter Bango pour inviter Bango à immatriculer les motocycles dans Bango. Donc c'est une bonne expérience dans le cadre de la sensibilisation pour que la population, donc les requérants ou les bazali qui sont dans la plaque na bango, va passer à la bango et puis participer opportunité na représentant il y a l'État, le ministre, il y a le transport, à Yokapé, revendication il y a usager Yanzela. Mais balobi kosom ma plaque d'immatriculation c'est quand on va faire une taxe de trop parce que bah foot aura déjà bah quittance chaque jour bon on y fait par rapport à la revendication là on dit bah dans la raison pour ça bah on va sur ma plaque alors on est allé partir moko on le normalement soit que sombi engin ayo la motocycle ou n'importe quel autre véhicule la première chose les allés immatriculer parce que les allés là les allés qu'on se permettre yo comme propriétaire, il y a bien à yo. L'État reconnaît yo comme propriétaire, il y a bien à yo. Et c'est obligatoire. C'est la première chose, à mon avis, pour exiger dans le monde. Prenons un exemple. Si on a au CD moto na yo, on CD en sur base de documents. Donc, c'est le début. Il y a vie, il y a moto. En tant que bien, il y a moto. Il faut les aller dans l'immatriculation. balobi maximum bende ezwi marché oyo ya koteka comment beloko nini ya sika to oyo na baplaque wana okoyebisa bato importance eza nini oyo lelo bino nde bozwi marché wana mpona koteka non précision maximum be azali fournisseur de plaque azo fournir baplaque na province ya Kinshasa, oui, hôtel de ville de Kinshasa. Et l'autre protocole ya sika c'est simplement que l'État a pris des caractéristiques oyo plaque qu'il fallait et respecter.
La caractéristique, il y a plaque, les alliés qui un élément de sécurité pour que plaque y a des unique et infalsifiable. Donc, pour respecter Yango, hôtel de ville, après Sibicho, il y a plaque na biso na disposition. Mais on a acquérir plaque, et c'est ce qu'on a dans le bureau, il y a l'État. Les alliés maximum BT pour ça l'opération. C'est une opération qui est réalisée par la DGK. C'est que moment où il y a la bateau, plaqué pour la sanction, il faut na terrain. Non, qui n'a besoin des alliés à la terrain, les alliés pour assurer que stock y a plaque disponible, et logistique est assurée. Payer moko, moi n'amboka mbokoso, azangaki malobate pour na ko expliquer objectif il y a descente naie sur terrain. Ya malonga par rapport à bateau nyonso eko sensibiliser pour na baplace. Na utoloba makambo ya kin est na kin ouest te ezali kaka vila nyonso sa. Na ça la sensibilisation. Benga ba bakumbi nyonso sur la bakumbi awa ezali bakumbi moto na bakumbi ba taxi bus et moto nyonso aye bakufuta on aye ba taxi aye. Lelo ezali sensibilisation pour la moto plaque na ye immatriculation pe ayeba kofuta taxe na ye stationnement bambongo wana ekopermettre bakonzi ya leta bandeka kosala misala oyo etalimi na kosasa. Mais tokutani na bandeko na descente ebele baza koreklame ke bazofuta bataxe destro koyebisa bango nini po bazolanda tro ezalaka te taxe wana ezali président ya république moto atia yango te ezali gouverneur moto atia yango te ezali ngai te ezali mibeko ya mokanda etia yango biso tozali basali na misala na biso batindi biso tozala korecouvre yango te mosala za kosala mais avant tobanda parce que na suka nango ekokanga bakumi mutuka kumi moto avant tokoma na sanction tolingi tobanda kosensibilize kopesa mateya tobenga moko calmement ayeba kofuta mpako na ye nde mosala toza kosala nde yango. Excellence po tokabwana na yo prochaine étape est-ce que ezali par rapport à sensibilisation? Non, ezali mosala ezali mokolo nyonso lobino mpe okomona ngai susu sur le terrain naza kosensibilize kobenga bakumbi nyonso nakokoloba bawa kumi motuka kumi moto fonctionnaire nyonso na ngai moko esengeli kofuta bamakele bafutela wana baplace bapoint focaux ezali baplaque ezali na DGRK na ville na ville Bangata ezali na victoire na commune ezali na balabala Kimbuta ezali na commune ya Kimaseke ezali na Bandal na Mula ezali na Brikine na banque et puis kongola bakwele watu nyonso bakomona mobanga makasi na bakenkole emutia. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.